Ba DJ bazami bazamiibi ba DJ bamiibi par rapport ba siko bango ba o babeta musique etala na ba TV ba rumba MC aza su DJ te parce que c'est na musala boya koki susute yango kimi na studio. Ah bon? Ouais, baza partout net nani bon Abdoul Amarula Virise Osomone Bele ba DJ Charisme na nini na Chetade Akima akomane goyemba seka komi MC aza su DJ te akomi demi musicien. C'est que yo mutokimi balobaka ba DJ bafuta bango te baya batika ba makambo na bango babetaka musique baliaka na libanga baliaka na banini mususu ba obia banzele balanda par influence siko yo lobi bino ma bafuta bino. Bon DJ musala ozo sala nde futaka yo DJ Arsenal azama salanga mais travail za moins eza nango métro biso to côté service na ba métro te mais boso nga na métro siko espace ne goza wapi. Bonjour, bonsoir na balandi na biso Libanga TV. Cette fois-ci journaliste Nabino Marcelo ayambeli bino nouvelle invité oyo bolingaka DJ Love. A se présenter a uti wapi asalaka nini makamuni na salaka bokolandango kaka na émission na bino ya Libanga TV. Bonjour DJ Love. Ouais, bonjour le grand journaliste. Bon tomoni o lelo awa na Libanga TV ba fan ba na posa bayeba olingi nini oye ko présenter bango nini. Ouais, naza awa sur Libanga TV ba fan na place boza ebele bozolanda partout dans le monde. Nazo lobela se carrière nanga o ya musa nanga o nazo sala o bosepila kanango yango le na epa na yo le grand journaliste Marcelo Peselengi Libanga TV. Ouais, nde balobaka ka cette fois-ci pourquoi memi congélateur ba o nyonso tu ba luka baza ba jaloux esimba te po mpuku nanga sa memi congélateur ke nango mpanzi boss kisombe musombi monene ya mabanga na kiimbi place à Hollanda biso à sentir déjà que Marcelo aza présent avec DJ Love. DJ Love to ngitoyeba carrière na yo obandi wapi? Ouais, carrière nanga na bandi kara na kin. Bon, ça fait longtemps ya makambo yo ne balobaka musique ezaka musique. Yango carrière nanga na bandi depuis 2007. Na wuti ONU britannique mais pour le moment naza na lemba. Place ne carrière nanga nazo continuer mission nanga ya musala ki DJ discothèque o boyebi lelo ki ba DJ baza ndenge nini musa ezo sama ndenge nini. Yango na DJ Love ba fan ba na posa bayeba net merveille kitoko na minute aza déjà branché pour ye nyonso tu aza nango déjà scotché. Siko DJ Love to na posa toyeba na kati ya carrière na yo nini o so sali o présenter bana nini o lakisi batu nini musala combien de personnes wana ba fan ba na posa bayeba DJ. Ouais, siko tozolo baki makamboza bien de tolo baka mikolo yo awi hein et koloba lokola leader na ngai stick leader yende mutu alakisa yo bulo. Ouais, yende alakisinga bulo ezala kobeta musique makambo kolata eza stick leader na musala wana awi ezosa makitoko makasi musala oyo ezali na sali ebele na former pe bana net soko zu lokola petit Nuras ye aza toujours aza siko na kati Afrique du Sud a auto gagner Devos Africa ezangane munazo kwa. Ah bon ba place aza pe na pesi mbote. Ouais, ba mbote belé Nuras Love tala DJ na yo musala kitoko ozo sala à travers nanga nde musala ezo sama bien toujours na musala nanga yi. OK DJ Love batu baza na posa bayeba siko na minute oza na boîte nini pour une fois na yaki place ozo betsa musique na sentir manque batu plein bazo bina webi ke luketu ya dega na ebite DJ Love na niveau bokomisa batu na ba sentiment na est-ce que ezalaka kisi to ezelo mususu? Bon musala toujours ezalaka na makambo nango baki seze belé ba kona finiko les ali hein.
Nini? On a fini les allées. DJ Love avec chloramphénicol les allées zakisi. Mais biso toi bossa to iba. Est-ce que mutu soit meli chloramphénicol ako bina na ba niveau na ba boîte? Bon, on a habité wana faut tuna boss nanga maman Clotilde na papa Roger Place Baza. Na kati ya matete ba olanda ngai musa na biso to sala ka toujours to kinaka na ba réputation ya mabe ke DJ azaka ka fosi ba non. Mais musala eza musala ya mutu. Tango ozana mutu na yo ya bien osa musana kitoko ba obule kaka gwa mais tango ebi déjà oza bon discothèque okoyeba neni osa musana yo yango wana ma DJ bino moko bozolanda ndenge DJ azo s'exprimer azane très à l'aise alobi eza nango makambo akisi te eza nango te gwa eza ba chloramphénicol te po nga na participaki na santaki kite DJ mayebi boulot na moni déjà makambo DJ salaka DJ Love to ebite nini oyo memeli biso lelo na Libanga TV. Ouais, Libanga TV ezo sala musala kitoko pona ba DJ yango les journalistes Marcelo na koyebisa OK bina filé à lobby ba DJ nde basala ka biso parce que musala o tozo sala place aza ige bambote belé full boss yoka mutuna DJ Love yeyo azo panzanteke na kati ya Libanga TV. Musala oyo eza musala moko eza ya pasi musala eza ya pasi ce que mon lelo tozo mérité parce que to souffrir na makambo DJ Love na yebi ke ba DJ boza ba rankine trop ba DJ ma ba fan place bo Holanda biso ba DJ baza ba tumo ba rankine moya katsa kote ote soki ezaka kanga kote wana moya koma te siko DJ Love yo ndenge ozabwe oza rankine na DJ nini poto ba DJ Abdul DJ Arafat DJ Songa Mbeli DJ Arsenal DJ Viris siko yo DJ Love DJ nini yo bosa frontaka nayi bon ngai na koloba mingi te musala ngezaka musala rankine eza toujours muto abandaka net virus bon na yo kaka mais na mona na nute parce que ngane no sa musana katsa kin o ba benga DJ Love papa na bango Android donc vitesse à jeter son des autres moments bon si DJ Virus azayi lokoti oyebi ete bana kin bo landa ngai moi c'est DJ Love nazo sala carrière nanga o ya na posa nanga partout azali maloba ona lobby alukinga tokotama solo anje to sa musala. Ouais, je suis sûr de moi parce que eza musala nanga. Siko na couloir na yo. Selon bino ba DJ na moni DJ Mix na Carré Club azolanda est-ce que yo na eboza en bon terme? Ouais, koza na bon terme mais faut qu'on approcher na mutu mais ce que mon tozo a permis na été c'est que tozo a bon terme té. Yo na epé boza na rankine. Ouais, rankine e bande pas na bango. Okoya bo na Carré Club okotibo ya tikanga libanga même. Asali ba minene. Asali minene o yo foso melanga masanga mais na ebité. DJ Love DJ Stroz na kati ya tete. Siko na ebité DJ po bino ba DJ boza ebele tellement ebele. Ba mususu bazo bimisa ba son, ba mususu excusez, ba mususu ba okoma o ba musicien ba beta ba son amakasi. Ba tupe mususu ba ondima bango siko DJ Love DJ nini o yo ndima na kati ya kin. Bon, etaki na osa musana ngai parce que ngande na osa musala. Bandima muto osa musala, mais tango moni muto osa musala te se ondima ndeni. C'est que na kin na lobby DJ nini o yo ndima ko asala ka musala na epé bien. Bon, honnêtement ça na RK au place aza na PC bambote belé asa musala bien. Azala wat. Ouais, azana cheche na lemba awa. Musala Musane za kitoko ne so ozui Edimo asa musane bien so ozui Stroz asa musane bien so ozui Dida asa musane bien siko ba DJ nani o yo boyi bango o me oyebi ba kombo na bango me ba fan ba na posa ba yeba ke ba cha makelele ya pamba ba yebi na bango bulote ba yebi na bango eloko te ata na Luanda kuna place générale muke bazalaka baza zéro. Musala bonga na yebi na DJ morote o yebi akoleka nga na musique na robeta penza musique na bon na yebite bo kinga na yebite bo DJ Arsenal
Arsenal azama salanga mais travail za moins. Eza nango métro. Biso to côté service na ba métro té. Mais boso nga na métro siko. Espace ne kozawapi. C'est gogonya taye. Yango na lobby boy bino ba journaliste faut botambola kana ba staff. Eza kaka te ke kokende na na métro ofani au monde ba boy DJ Arsenal a beta au sepeli no faut bokenda kana ba staff botala ka musala. Musala eza musala o eza musala ya monene ya pasi. DJ azara DJ te babengi DJ te DJ sala musala batmandi mayo. Yango mon lelo ngai boss na ngai Roger na mwasi na mama ti déplace azali bandimanga parce que naza muwana o na osala musala na kati ya lemba. So na zuita ya kokende ba boîte wana bino bolo bate parce que ezata o na ne kokite mais na osala musala na kati ya lemba. Voilà, na lobby na comprendre que batu bazolanda biso bazotuna DJ Love bason batnamona pe ba DJ ba créer bason est-ce que so création bon on a DJ MC te baso que mon studio qui n'atteint le studio bango ba o babeta musique eta na ba TV ba rumba MC aza sous DJ te parce que c'est que na musala boya koki susute yango kimi na studio ah bon ouais baza partout net nani bon Abdoul Amarula Virise Osomone Belé ba DJ Charisme na nini na Chetade Akima akomane koyemba seka komi MC aza so DJ te akomi demi musicien c'est que yo mto kimisi bango ouais ngana sala batu bolandi makam DJ Love bazoloba eza sérieux eza réalité o bango mo ba DJ bakutana nango siko DJ est-ce que vous avez un problème que na ba staff na bino bien boswa na kapena ba patron na bino est-ce que ba futa pe bino bien tonde bon net ngai boss Roger na mama tide bo balobara o ezamboka o eza mwana na mwana ata ya mukezali ba pesaka tozwaka net singa eza problème te mais toujours singa ka nzambe ata bango maboko bafungola mitema po ba me ko raisonner biso na musala oyo nga nazo sala bango o nayebi ke balobaka ba DJ bafuta bango te baya batika ba makamu na bango babetaka musique baliaka na libanga baliaka na banini mususu ba obia banzele balanda par influence siko yo lobi bino ma bafuta bino bon DJ musala oyo zo sala nde futaka yo ceux qui okuta na patron oyo azo futa yo te c'est que longa place wana penda bande una place boza bolanda ngai DJ Love tam subo yo kaka baboka ngai pa ba faire DJ Love Android yeyo papa na bango na ye so ngai na ye na tamola avec mukanda nanga yango neza ser na ngai o azana poste na ngai yaka pembe na ngai pe ba patron na biso fo boba ke to c'est la mino musa makasi musa o ezo sa ke bo futa biso bino pe bo se retrouver alors ce que mon DJ a obeta musique na bar bazo futete c'est que azana ba problème na il faut assurer bien na patron na ye yango moni ke oyeka ka bazo ka musano betino ndule ba patron ba ye ba pelo bière et sili mais na fait du monde orana oti mais on a mona ka baba mususu lelo ba che DJ mususu lobi ba che DJ mususu lobo kuna ba che yango ezala ka problème nini ah Marcelo le grand journaliste selon na yebisaka yo ke faut retourner ah oui hein ah oui Mikoleza ah oui Finga DJ Love ah oui c'est bien DJ Love ah oui et là on a vu que ba DJ ceux que moni netinga par exemple na longwe na kena na zu cop moko na boîte monta msusu na États-Unis fona luke la patron nga DJ ya malamu pona nini ba DJ bazo longwa misala parce que akuti tamsusu ordinateur on ezana tamsusu 250 giga aye amonike azozo mbongo bien te babeba na patron ayibi atrele ta msusu 20 giga mais c'est que ba DJ bazami ba DJ ba miyibi par rapport ba o ba bar o ba patron ba Hollande biso partout ba ça sikoyo o yo réclamer que DJ mo ayibe na disque dicté ayako abenga na émission oyo na numéro oyo zo le sikoyo libanga TV abenga atuna soke apesa réseau te. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité. Au moins, la DJ est le mais comportement, il y a qui nango, abanda qui bien. Mais tu as commis 1 mois, 2 mois,
a changé comportement. Et moi ba client ba tuna oh DJ ndenge nini patron bozwaki. Ah maman, bozaka na DJ oh boko changer te. Mais boss azo yebati. Nzoka ndesi aiba ki déjà biloko ya katia oh ezo saki makambo. Batu bozolanda bana poto mukili mobimba. Lelo bo découvrir déjà vérité au ba DJ ba vivaka nango. Nasi to comme déjà na suka ya émission na biso ba salutation na ngai na batu nyonso to balandi biso DJ Love toza na posa yo bandana ko s'exprimer après ngana clôturer na suka pesa bambo te na yo pa tika mikonga na simba na. Bon, merci vraiment. Na sepende boyambi ngai na kacha chaîne na bino Libanga TV. Ba remerciement vraiment belé na bato bazolanda ngai partout bazali na monde entier na Afrique, Europe, Asie tout ça. DJ na bino yeyo maboko na ngai za pembe na osamusa na ngai ndenge ezali. Alors na tiki bambote na ngai epaya skito leader charge ya lemba o asimi habillement na loba charge ya lemba ayebi poani na loba dimanche to ozana na émission na RTGA et ça la biso bien mais pour le moment nazolo baboyi ba DJ botika biyoka yoka bosala bisala salati botika biyoka yoka bosala bisala salati wana eza mot de la fin na ngai mais na pesi balibanga na ngai epai ya ba salutation na ngai partout pa ba patron na ngai nazana boss Roger et Mama Tide place Azali DJ Hans na M Clo place Nazali tout ça des DJ mokazana matetenga nazana lemba na bosanité boss Willy Millennium Hotel ozo sala fierté na biso na kati ya lemba ozana posa ya kolala kitoko pongi kitoko yaka na Hotel Millennium na quartier Salungu ambote belé na yo Pichu Kibwela place Azali Canal Plus DJ Messi na pesu mbote na ngai epai ya papa SP papa moko bien o ayeba ko gérer moi na DJ Love na bosante à toi maître Junior Millennium et maître Arsène sans oublier à toi papa Roger Yannick Trésor Giscard et Jonas place les amis de Kiyimbi na lingi bino trop oza posa na ngai aya seranga nazana avenue bypass numéro 15 Kiyimbi place Nazali oyi ba DJ Love asala nini naza. Ok, merci. Namoni to komi na biso na suka déjà. Merci Nandenge Bolanda biso depuis ne bandeliti to komi na suka. Cette fois-ci na opesa bambote na batu to balinga ngai Marcelo journaliste babenga encore kwa bwanya oya na bandenge na ye na balignema na ye nzambe pa kosunga na pesi mbote na bino tuba na poto bino tuba na kin na bosanité boulevard Salongo avenue Basta kuna so ye salite okota teta rande tozali na bosanité na pesi mbote na nga et pas général Mukeba na kati ya Luanda Viviane Imboni na kati ya Luanda na bosanité merveille kitoko na kati ya poto na kati ya Italie na minute azolanda biso 5 sur 5 bino tout oyo bolingaka DJ Hans place Azali na pesi mbote na bosanité Mega Masamba mon vieux que j'aime beaucoup na pesi bino bambote bino tout merci na ndenge bolandi biso na suka DJ pesa numéro na téléphone pour bolanda nini akoloba. Ouais nakoloba belete bon nazara sur bino Libanga TV patron oyo azana makambo na ye dans la salle de fête s'il y a bien boîte ainsi de suite ba manifestation ya bien ba collation ba anniversaire ceux qui besoin na posta na ngai numéro za sur Libanga TV Borozwangai naza ya bino partout bozali. Ok, merci. Na pesi mbote na. Ok, numéro kaka o eza na émission wana soko bengi okozwa DJ Love to orienter au place Azali. Na pesi mbote na nga na papa Dav Mubama, mama Betty Masengu, bébé Davlin, bangonde ba boss kwa bango ba osala kinga na zala. Na pesi bino mbote. Ciao.